l'ensemble epesami la peine à bato nyonso te bato bazaka na mu ya koya kolalisa bandeko na matanga bazali bato oyo bazalaki na bolingo mpona moto wana te tika nzambe akanisela motu nyonso na nzela oyo yo osali ya kotalisa bolingo. Nazali koloba sur la seconde mort liwa ya mibale eloko ekamisinga ezake liwa seke liwa ezaka mibale mais mpona biso tomona ke liwa eza moko mais bible ezoloba liwa eza mibale seke ndenge ndeko akufi boye exili te akokufa lisusu seke akufi mbala moko te eza na liwa mosusu ya mbala mibale. Bien aimé, omoni na moment oyo ntango moto alalaka na se nyonso ekomaka kitoko wana mabe ya mutu na masumu ya mutu ezalaka lisusu te nyonso ekomaka kitoko nyonso ekomaka elengi soko tuni fami na bango serlante azaka ndenge nini bango bakoloba azaka mutu malamu azaka na bolingo abanda kosalela nzambe soko tuni bafrère l'église bakoloba aser wana abanda kobindela nzambe azalaki kotya offrande na moma ya boy mutu nyonso akomaka bien po babimisa mabe ya mutu ekomaka mwa pasi. Tika nzambe wana pambola nzambe pambola to njimi yango te pambola mana ko au nom de Jésus. Bien aimé, au moment de qu'on a besoin lali akomi bien soko tuni partout bakoyebisa oyo azalaki bien soko tuni na kwe ya veni ata bato oyo abanda kofinga bango bakoloba azalaki bien mais vérité nana yebi ya eza kaka ye moko. Bible ezoloba nini na suka biso nyonso tokomema liste na biso mpona korendre compte na oyo nyonso biso tosalaki na se na moi. Bien aimé, omoni na se na moi ndenge toza boye toye na mission mutu na mutu aza na musala oyo nzambe atindi na mokili po ete asala. Bien aimé, sala attention soki musala oyeli na mokili oyebi na kosala yango te un jour yeba ke tokolela yo pe ndenge tozolela serlante lelo ozoloba lelo ozobouge ozotambola ozomona normal yeba ke lobi pe serlante azalaki kotambola atie pe kabelu abeti pe fashion alati pe kitoko apakoli mafuta kitoko abendi mariage maquillage ya kitoko na mariage mpe ya kitoko lisusu mais lelo ser na biso aza lisusu te lelo biso nyonso oyo kosala nini toyekolela ye yeba ke na yo mpe un jour okotandama kaka ndenge ser atandami biso mpe tokoya mpona kolela yo. Nzambe apambola yo soko tuni mutu ke okokufa na mbula combien mutu akoye biso nini te na ndenge na boye na okufa na 100 ans. Bien aimé, wana yo mutu olobi me nzambe ayebi mokolo ya liwa na yo mpe ntango liwa eyaka elobaka te me awa nazali koloba asi la seconde mort liwa ya mibale wana tozoleka na bible tozakotanga na Genèse chapitre 2 verset 15 à 17, je lis en nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
dans le jour où tu en mangeras, tu mourras. Wana nzambe azoloba na Adam na Eve. Azali koyebisa bango na bino na kati na jardin d'Eden. Biloko nyonso eza na kati bolia. Me mpona nzete oyo eza na kati bolia yango te. Po mokolo bokolia yango bokoyeba na kokufa. Un jour nyoka ye akosi Adam, akosi Eve plutôt, akosi Eve. Ayebisi Eve soko lie yango yo poko vivre éternellement lokola Nzambe. Eve ayoki lokola balobi mpona ko vivre éternellement parce que mutema ya mutu elingaka kaka lokumu, elingaka kaka gloire, elingaka eloko nyonso oeza malamu. Soki bayebisi ke ndenge eza boye sale eloko ndeko kobeneficie na poto ndeko aza capable ya koaffronter eloko nyonso. Pourquoi? Pour abénéficier na lokumu. Parce que na kati na mutu Nzambe ayebi ke mutu alingaka lokumu mingi. Eve akei azwi mbuma akati alie akei pe pembeni ya Adam apesi ye balie. Après un moment base sentir bazaki suna bilamba na nzoto te. Tango ngongo ekomi ya Nzambe ko visiter bango, Bible ezali koloba Nzambe azo crier Adam, Ève. Bien-aimé, Adam na Ève bakei kobatama. Nzambe azobisa bango bozali wapi? Adam na Ève bazali koloba te papa tozala bilamba te. Nzambe ayebisa bango Adam nani ayebisi bino ke bozala bilamba te. Bien-aimé, ok, depuis kala na jardin d'Eden bazalaki na bilamba na nzoto te, bazalaki obe mutakala, bazalaki na eloko na nzoto te. Metango basumuki baye koloba ke baza na bilamba te. Mais depuis kala bazalaki na bango na bilamba te. Me baye kubimona bakobi mutakala. C'est que miso na bango eye ko fongwama. Amen, amen. Yango depo koya na lisumu miso ezala ni efongwama. Omoni tango koya kanekobo miso ezala kani efongwamaka. Osata yo moko nzoto na yo ekomi lokola nzoto na yo te, ekomi lokola nzoto ya mutu mususu. Pona nini miso na yo ezalaki nini efungwa? Et pourtant na jardin d'Eden bazalaki na bilamba te, bazalaki couvert na nkuya ya molimo mosantu. Alors nkuya ya molimo mosantu ne ekomaki bilamba na bango. En tant qu'enfant de Dieu tofifaka mpona biloko ya mokili te, tofifaka mpona oyo Nzambe adéclaré mpona biso. Parce que na kati na mutu il y a une bénédiction cachée. O mutu na mutu ayebaka te ke azali na yango. O mutu abulaka yaka kozwa yango na mokili. Oke tango mutu azali kobotama Nzambe azwaka lipamboli ataka obe na kati na mutu. Okomana mutu musu akende l'église. Oh papa, ndenge naza boye, tielanga maboko papa, nazwa lipala, rien. La Bible dit le mariage c'est la volonté de Dieu. Alors libala babota makanango. Yango mwani mususu akende pa basakoli, papakola ye will partout. Na esika obasimba kate prophète simba. Yango misu na ye ezala nini? Efongwama. Yango akokaka suku kotala prophète nelongi te. Pona nini? Misu na ye ezala nini? Efongwama. Ezala bandeko ebele. À cause ya mokili ba perdre lipamboli o Nzambe apesaki bako.
Parce qu'en tant que bon ensemble, tobota maka déjà na bénédiction. Bénédiction toyaka kozwa yango na mokilité. Bénédiction tozwaka yango na moment oyo nzambe azotya mutu na kati na libumu, azotya ye na bilaka na ye ya kokokisama. Yango ntango ozokoma na mokili, eloko kosalaka obandi koluka bilaka na yo ezali, c'est le péché. Amen, amen. Parce que na vie ya bomwana na nzambe, apôtre Paul azoloba, tout m'est permis, mais tout n'est pas. Amen, amen. Okomona mwana na nzambe aza capable ya kokota n'importe où, juste pour avoir la bénédiction. Bien-aimé, yemba kata ke mwana nzambe tozo vivre lokola bazwa mokilité. Mais biso to vivaka na lola. Mais toza na se na moyo. Bato bela babungisa lipamboli na bango. Na mama bakomi na mokili. Posa ya kwa emati bango. Nde babandi koluka. Bazwa biloko ya mokili. Balonga mokili. Na kotama développement muke. Après na yeba na kosukisa. Na zoleka. Na Apocalypse. Apocalypse 21. Verset. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. 8. Mais pour les lâches, pour les lâches, on a besoin de bazabanani. Bazabatoyo, bazaramakasite. Bazaramakasite, bazabanani. Bato bazo s'emporter na eloko nyonso pour na besoin n'importe quoi. Ce sont des lâches. Bato baza prêt. Ya kokota masumu kosale kobo koiba mibali ya bat. Muyibi, escroquerie. Ce sont des lâches. Oyo nzamba zolo banabango au. Les incrédules, les abominables. Incrédules, incrédules. Bazo mitema mabanga. On a zoté bango bazo yoka, mais bazo linga ponjimate. Incrédules, na mokolo wana bango bakozala nesika. Bazo abomination. Oh tata violé mwana na ye. Mwana na biso wakende na yekuna kendo lukashenji. Pourtant tozo pekisa bino tindela bozo yoka te. Tant tozo pekisa yo écomologie bozo yoka te. Ozo continuer, ozo loba nini? Tangu nakosala kama nakozonge pa na Nzambe, Nzambe akolimbisa ngai na zamwana na ye. Nini yango kisaka oke Nzambe alimbisaka yo? Nation yana découragé lelo komoko. Nzambe alimbisaka te. Ah basiliki. Nzambe alimbisaka te. Yo mukoboki, ozao, mukobologie. Ozawa. Oyebi ke tango koboka kawana. Ale nasuka Nzambe akolimbisa yeba kalimbisaka yo te. Oh, ndeko nazobisa yo ale alimbisaka yo te osomo yapone nini? Anjima yango anode. Moto etumba yo. Bande. Tanto zo pekisa pone kobo ozo yoka te. Yo wana ozo sala kobo tongo bigi. Ozo la banini. Ngasoki na salini semene na kokaka te. Ata 3 jours na kokaka te. Soki Serge ayete okoma kakoluka na mutu apusu. Encore bakitisela yo ekomo lokola basopela yo na bassin. Mukobologie. Mukoboki. Bato boy. Bakokende obena life lo. Esika pona bino eyali. Ato okufi balobi kozaki malamu. Kasi ekoboko na yo nde ekomema yo ku obeko. Okosamba ne kobo na yo. Na kuluna na yo. Na muyibi na yo.
na escroquerie na yo mukobologie mukoboteur. Les gens chantaient. Amen, amen. Bato ako yima. Omona mutuna likambo sala bitonga to. Opanzana mabala bato bitonga to ngozao. Dimanche tala kitambala munene ya Jean. Yahweh, moto tumba kitambala na yo na kombo na Yesu. Bino bato bitonga to ngoy. Ndebo sala tata matinda zolo kangai. Oh, nakana bisanda zolo kangai. Eza loko te. Yo moko muto fongo na kama pote ya vina yo. Tika noko avona silence. Banoko bazoba likambu. Yeba ke lobi pe yo poko sala loko. Mwana ya leki na yo ako bamba yo pe loko. Parce que loko yo so sala muninga lelo. Yeba ke lobi pe bako sala yo yango. Yo fanda dokaka bitonga tonga. Kotuki sabatu mitu. Osalaka ko baluki kotol. Mbeli ya minu 5. Okay boy. Oh yebiki balobaki yo. Omani na matanga wan. Tang to banako la ser lanta wan. Oh nasima yo mwana kite. Simba na kina liboko. Tamba simba na ke baba banako bayoti. Apo longo kuna ozongi siko e baba to baba banako to etala kuna alobi bino. Alobi ke akosala bino mabe na cimetière. Ndo moni bato bakutani wana bitumbe bandi yo. Boma ena boma ya kata eli toy. Ale ba milange bandi. Baba ndiko kata na matu. Ale mutu ya bitonga tonga mo atumituan. Die wana telemi. Atelemi asolo ni nasali musala bien. Pona yo moni ngo lokumu. Yeba ke lola yo. Ezate na nko. Les idolâtres. Webi ba idolâtre. Bato ba fuka melaka bikeko. Amen. Atondi nya amen te na ko continuer na nko. Mate aboyezaka na amen te. Po mutu nyonso ebandi ko soye déjà. Beta maboko soye nan. Beta maboko soye. Et soir, oh non, les idolâtres, batukoso bafuka melaka bikeko. Oza na kamwa eke kona yo, koko na biso atike la biso. Oyo batike la biso kodia. Ino nyoso boza na kodia, leboka nga bankodia botumba yango node. Yeba ke na yo, na kodia na yo, na eke kona yo, boko kende obena alife. Otumbama au nom de Jésus. Otokola mutema. Okota kana banda kwa ngama yo likamumuke tokende kotalisa. Likamumuke totalisa. Chrétien ya lokuta pesa. Na chrétien, oza pesa chrétien te yo. Kaka na église wana ko lenga kuku. On tika bachuba ye na kura. Sa ko kosela batu makambu. Ozoka posa ko sala batu mabe. Yeba ke butu. Ne elakisaka mwana epai na bango. Zamba pambola yo. Nazo shite pona koloba yamba Yesu lokola mobikisi. Pona bobo ina yo. Ndeko nazo linge siko zali. Tozo sala mwa prière moko ya muke. Comme on a dit, prophète Frédéric Kapiamba profondeur Yazambe Rataka. Et Ratakati. Wazali Kokamba église montagne de Sinaï. Ezali na avenue Madouda 2 numéro 100. Tozaliwana. Ils sont au Sambela comme mardi, jeudi. Et dimanche, au Kotaka de 9h30 à 12h30. Mardi, au Kotaka de 17h30 à 19h30. Jeudi, le lingue monko. Bien aimé, ce qu'on a touché, l'andabiso, yakato lukankolo, yakato zingato lukamokonzi. Yes, tala, mutazo accompagnant ce biso, yo. Jour du Kambo Kokanga yo ako accompagner yo te. Ako kima yo.
Na moni même bana basundoli papa na bango l'hôpital. Papa na bango atali l'hôpital, acha lembi. Maboko zo sala lisusu te bana bakomi ko lobanzambe zo kaka papa. Zo kaka papa. Yaya, bolingo ya papa, bolingo ndeko, bolingo camarade ezaka limité. Mais na moment où vous allez faible, vous allez abandonner, yeba ke mutu moko vous allez pembeni na yo, ezali obele Jésus-Christ de Nazareth. Oya koya pape so makasi, wako ya yebiso mwana na ngai, okokufa te. Malgré batiki yo, menga nzambe nazali na yo. Na mwana ki Job, batinyo basundoli Job. Na mwasi ya Job, aya ebisi Job, wanga na nzambe okufa. Komo ko ebisa na wanga na nzambe na kufa? Olu yebisa ngai wanga na nzambe to kima. Me yozo yebisa na wanga na nzambe na kufa po yo kende wapi? Okende ko bala Carlos. Zamba pambola yo. Ndeko soki nanu otikala koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi te zwa loboko na yo esi kozali simba na motema na yo koyoka mutu soni te via bonzambe ezali via mutu na mutu quelque part lelo ekokoza la chance na yo ya suka na vie ekokoza la kaka ta moko onzamba pesi yo po yo bika zwa loboko na yo ndeko na ngai chango na tolo na yo nazo sambela tango nazo sambela ozali ko répéter prière elongo na ngai olobi kolo Yesu papa na yepa na yo naza mwana natambwisa kibongo ina mama be natamboli na kongoma natamboli na moyibi natamboli na kindumba mabe ya ndenge nyonso ngai oyo nasali yango eza na mabe mosusu soki nalobi na matoi ya bato bakobamba ngai mabanga me nazongi na makolo na yo lokola mwana kolo Yesu limbisa ngai yamba ngai nalingi lelo yo koma nzambe na ngai nazala mwana natambola na se na makolo na yo ete nazwa bongo ndeko ozotika na silence nazali kobondela mpona yo kolo Yesu wanake opesi biso mosala ya komema baamo mobe liboso na yo kolo Yesu ngai oyo nayo kopesa milimo oyo ebungaki milimo oyo bandoki ya famille babondolaki bapesaki forme mosusu po ete bamona bokonzi ya lola te kolo Yesu kotala mabunga na bango te yamba bango lokola bana pesa bango makasi paske bango moko bakokoka te pesa bango makasi pete bango moko bakokoka kosala te nzambe na nguya kotambwisa bango lakisa bango nzela nini bakende po ete bazwa bongo nazali kosanga likolo na bango protection ya molimo mosa puisque la Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Kolo Yesu soki bazaki na masumu kolopesa bango makoki ya kotambola na kati ya kobanga yo talisa bango nzela ya solo Yesu zambi wa muduni talisa bango nzela ya solo kolo batambola na yo bakoma basali na yo bateya bato na déclaré protection ya alliance likolo na bango monde ya molili emona bango lisusu te komona bango misu bamona nzela na yo na kombo Yesu Kristo kolobi merci Seigneur Jésus Christ ese tokobeta maboko mpona bandeko bayambi Yesu bandeko na ngai tokobeta maboko bien
kata bayemba bandeko na ngai nayebi mpe ngonga na ngai esili me nazolinga kokondela mpona bandeko babungisi nayebi ke biso nyonso toye kotala bango tozokondela mpona bango naza na minute ebele te bandeko bosilika te ntango misike ekobeta okobina mpe te tozali korekomande bandeko ndeko oyebi ntango matango epanzanaka bato bakendaka le place oyo bakolo mutu basandaka ke mutu aza te nazwa bisino verite omoni biso bamisusu oyo tokopanza me bakolo mutu bakosentir ke selante aza lisusu te parce que ntango tosangani boye baza na courage ntango bazomona biso baza nano na courage présence na biso ezopesa bango makasi alors tozomondela na nzambe apesa liboso makasi parce babukisi mwasi munene mwasi azalaki na bagrâce azalaki na motema munene même dans l'église soki elobi likambo kosoutenir servante s'élevé ata aza nango te okomona kaka papa aselo nazoya papa aselo nazoya elise bate nzambe batela molimo ya mwana na ngai etelekana te nzambe wa mozongi tozokondela nzambe apesa fami makasi servante atiki mwana moko nzambe apesa bango makasi tozokondela na kombo na yesu kristo bandeko na ngai bondela loba maloba toye kotala bango toloba maloba eza paster nde aye koloba bebe tous ensemble tosangani awa mpona kosoutenir bandeko babungisi tozoyebisa nzambe nzambe apesa bango makasi tobondeli na kombo na yesu kristo seigneur jésus pesa libota makasi sunga bango nzambe parceke na moma oyo bato bakendaka bato basundolaka me soki yo molimo kosole te moninga mosusu azali te yo ozali moninga malamu na ntango ya awa na ntango ya pasi yo oyaka na kombo na yesu kristo tozobondela mpona mwana. Mon frère, vous pouvez venir. Le fils, frère. Sois-y, ça y est. Si tu ne fais pas, on passe. Si tu es distrait, tu joues avec ces moments, c'est ton problème. Il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Attention avec l'ONG, ce n'est pas. On ne joue pas. On ne joue pas. On ne joue pas. Ceux qui vont dans l'ambiance, pourquoi c'est une ambiance de l'île. Papa, tu fais un genou. Comment tout ça? Bande, bomana kamoni waliwa isakana kate. Biso ko samba to sale la kanzambe to yebi. Comment expliquer moi le nanda kabal? Akosi kana nando tikebo. Atikala solo takaka mama na yeti nenga bozo ai. Faut pas jouer. Merci beaucoup. Nous allons savoir la bonne moine. Parce que nous allons savoir. Quand je suis en train de parler, je vois des choses sur ces garçons. Et ça, un groupement, il y a ténèbres. Et ça, ils vont orienter mon mobile. Un coup, il y a brisque. Alanda maman naïe. Je vous dis, frère, vous pouvez refuser. Mais même au temps où on a resaladé, vous allez comprendre que cet homme de Dieu avait parlé. Parce que nous sommes moi dans mon bado, après matin à maman naïe, et ces garçons allant dans maman naïe, n'a du ya brisque, il y a abilité. Mais du et l'homme est pour t'aller madame comme garçon elle a dit maman naïe. Nous allons prier pour ces garçons. Ça va pas faire moi dans mon bado. À protéger, allons on a une case à papier à l'oyenge. À comment on a été proposé dans la puissance de Jésus. Seigneur, ça maintenant bouillon au péché avec la gagne. Natakina mama na ye bisinga papa batela mwana na ngai landela mwana na ngai kotika mwana na ngai eza maloba oyo mama na ye atikela kingai lokola papa na ye ya koli Seigneur
nazotika mwana oyo aza na avenir meilleur, aza na grandeur likolo na ye, nzambe longola ye na kati na entroupement. Si naza mosali na yo obenga ngai, mwana mobali oyo bazwa ye te. Kaka ndenge nazobonga ye, kolo Yesu bamona ye te. Ni bandoki ya famille, ni kote ya papa, ni kote ya mama, ni quartier, ni entroupement, nzambe ndenge akobima na kati na bango bacomprendre ke yo oza nzambe ya solo solo. Avenir na ye ezala meilleur. Esprit de mort, souci ya mama na ye edisparaît. Kaka ndenge nazobondela mpo na ye nzambe bandoto ya kolota mama na ye eya na mutu na ye te. Papa, parce que Bible ezoloba il y a plus de relations entre l'homme et le vivant. Lokola mama na ye asi akufi akozela mpe mokolo ye mpe akokende me na ntikoyo te na ngonga oyo nzambe yokoli mpo na ye. Napombi ye na kati na nguya molimo kosa na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mon frère, lève-toi. Tu es un grand serviteur de Dieu. Comité dans la carte d'administration de maman na yo a dit que la yo ngai. Je serai là pour toi. Je vais commencer à venir. Parce que maman na yo a dit fidèle na ngai. Oh, Samuel. Na tingala na batu cadre l'église parce que facile na ngai. Banga kona ngai na 4 personnes na saikaka na serre na tanda atikala kiwana. Azo kisaka papa courage batu bakozonga. Papa courage batu bakozonga. Banga kona ngai na perdre mwana ya solo solo. Yango na zo saka na nzambe na ngai. Wala Yesu. Wala Yesu. Wala Yesu. Oli mwana ndenge na mama. Pepe na oli mwana ye. Oli ye teleka. Comme on a Yesu Christ. Amen. Laissons t'acclamer pour le Seigneur. Enfin, sois ignorant, je suis là. Dieu est là. Zambo mamano asalila azana yo. Obangi no kote osalila za. Na kozala wana pona yo. Na ni kozala ni biona ngani on va parler. On est là. Et zambi na kambola yo. Ciao. Kubeti maboko. Uzali kotika moma oyo ya louange tozali toluwe nzambe tokumisa nzambe. Totiki micro maboko ya l'église. Est-ce que vous voilà, nous avons la mission et ce continuer. Biso ko ke na awo ba so ke awo ba so ti ka ba sa ni ko ko sa wa no se ke ko ni ke na ko ye ko no pe ko ye ni ta o cheri mo ko te ba ye ko se pe ko ye ni na me ko ko ya o pe si ka si ko ye ni pe sa me ko ko ba sa ma ko ko na Jésus ko se ni frère o do me no biso na louange mo ko bana na sabe baki papa Gomez o ceux qui besoin yemba besoin pas du Seigneur les a besoin de yemba de commission de Seigneur est-ce que ça c'est que c'est présent est-ce qu'on peut s'attendre à faire au monde et c'est là ça va beaucoup Jésus. Papa,
Bandana basista sawana, bandana basista beta. Bandana basista. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on va mettre mon lolo pour Nazam? Est-ce qu'on va mettre mon lolo? Ah, ça m'a fait un coup. A voulu faire ma sang joli. Jésus. Jésus. Tumbo etana, kutuina wae, kema nasema, wakikola na mileko, asale mafika cheo, asale motema na kai, wana la kola mkola na kambo, rezo kosa kaka niki, sama kubeke na mlolo, eza yoko na mate, eza maboko, eza maboko,
Nabosaniteo, pede commencement d'anga. Bachobeye, bapesa kinga chance te. Nabosaniteo, bangona bajinga kinga. Bitumbesile, yobimisanga molongi. Nabosaniteo, bisikaka na kweye kiri. Bokona yo tele insakira yo wana molona yo ayo Amoni kekelo moto yang Adola masima awangana na bole mura kare kanisa bukasi leo yore el mura kai na kizi doana
Place, Babé taper musique. Dans mon prix va parler là.
Somebody be passing you photo. Somebody is only a miss on the yard. And I didn't have a say. Oh, come on. Mokalo sosu unazoea na maganga. Watu wajali na wakuna. Usoke bisasa wa Jésus. Yo zanani. Na kabila wasema oh ngebe. Samba sana bomoy. Mokalo watu wasana na ndoa na Jésus. Toto yeba toto magala enda. Ya bisi oh kono. Eske bana sasa wa kwa mokalo na Jésus.
Thank you.
Est-ce qu'on peut mettre la maman pour mettre la table? Alors, le salon est allé pendant que vous battez au salon. Il y a un peu de ça, on fait pas la table au passage. Hein? Quand tu as un bon matin, les saluts passent. Féliciter. Vraiment, papa, nous avons mon abîme. Nous avons son abîme. Les autres soirs, ceux qui ont moniqué, les autres 5 années à vous mettre à l'autre, vous avez mis ça. Si vous avez dit quoi, vous pouvez ok. Les autres personnes, ils sont sous programme. Programme. Papa, c'est là, le micro. On a mis là, Nous avons fait ce programme d'enterrement dans le français de notre pays en lingala. Le 1er décembre 2024, Zoto ya Moei, le condiment na morgue la 10h. Bakote on a salle du Jana. À partir de 12h jusqu'à l'éveil du corps pour la cimetière du lundi. Bain de consolation, on a eu beaucoup de wapi, beaucoup de awa. Nabandeli, Lélo, 1er décembre 2024, Zoto ya Moé comme na morgue, et qu'on a posé na morgue, na salle
déjà à partir à 10h. Ntango tozokoma 12h juste. Nzoto ya mowe elongwe mpo na cimetière Mingadi. Yo moto okokende na salle du jana. Nzoto ekozala kuna. 12h soko okende cimetière okei. Oyo amoni ke okende ko cimetière te. Wakozela biso le wapi. Le awa. Kokutana mpona bayeba kolinga kokende. Tika ete mokonzi nzambe apambola bino. Sokoyo kibana moteto baneli mpona mbala ya misato. Nzoto ya mowei ekobima na 10h juste. Ekozala pose na salle du jana. Ntango tozokoma na mbonga obeya 12h juste. Nzoto ya mowei elongwe mpona cimetière. Papa s'il vous plaît, osibelaka bana wana. Bwana mbala ya suka lisusu. Nzoto ya mowei ekobima na 10h juste. Ekozala pose na salle du jana. Na 12h mpona baoyo bakokende cimetière nde toke cimetière Mingadi. Soki okokende te okozela biso obe wapi. Obe awa mpona be ya nini ya consolation na lingala yo nde oyebi po nga na uti mishina. Nzambe apambola bino. Bete na nzambe ata maboko te. Ondire na fingi bata. Prote nzambe wa mishina. Na fini mutu te. Na fini mutu. Protection beni ni. Programme. Solo se beni wayemba ya. Ya wayemba ya shise. Oba pesa na pesa na naso. Nata unasila mabaya. Continue place aux arrêtoires. Place aux arrêtoires. Je pesa na si. Those are the gens. Pesa na si. Alléluia, alléluia. 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 Oh Jésus. Et je sais bien quoi. Ah Jésus. Ah Jésus. Jésus. Mon mari n'a rien. Yes, you are the Papa, tu es chemise à bout de mille ça. Tu es chemise à bout de mille ça. Ok, ici. Il y a un soir, c'est vrai qu'on est chez mon candidat, ça vient. Si, les good words. Ça Yes,